Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi dans le Konanga, Kande Boyebi. Bienvenue dans la chaîne Nabiso Étoile Nines TV. Bienvenue dans Balandino Soya Kala. Bienvenue dans Baounyo Soya Sika. La famille Kande Boyebi, s'il vous plaît, ceux que côté Sika na chaîne Nabiso, veuillez vous abonner massivement. Tango bozo sabona kape bongo bobo sanapete kuklikaka sur gonga ya notification. Madame Wangonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Nines TV akobandotiaka ba vidéo ya sika beaucoup zala na bino informé tolingaka toujours ko informer bino na tamboko eza réel soki makambo zo tambola en tout cas tolingaka toujours koya bandeko nanga lelo toye kopesa pasteur de la foi raison eza na makambo pasteur de la foi loba la plupart abato batikala kondimela yete mais lelo oyo je suis sûre et certaine que la plupart abato toye kondimela makambo oyo pasteur de la foi alobaki bandeko nanga eza makambo ezali kande na yebisaka bino soki makambo ezali en tout cas eza toujours musala nanga ya koya koloba ya koya kobeta lisolo ya koya kosolola pona yebi ke biso toza bapanzi nteke toza bapanzi sango bandeko nanga kande tobeta lisolo awa eza na ba audio ya makasi euti kobima en tout cas na kolinga penza na tiela bino ba audio wana bolanda bino moko na bukebi ya makambo nyonso ebele abato bazalaka toujours na tendance ya koloba ke non moto aboma théâtre eza pa pasteur de la foi tomonaki pasteur de la foi abengisaki Sila na Belle-Vie avandisa bango asolola na bango ayeba ce qui se passe c'est quoi qu'est-ce qui se passe tomonaki présence kaka ya Belle-Vie nde adisposaki temps na ye akendaki ko répondre na appel wana mais tomonaki Sila atikala kokende te kokende na ye wana oyo akendaki te toyaki komona na année oyo ya 2026 Sila Bisalu ayaki ko briser silence na ye oyo abrisaki bandeko nanga ayaki pe ko recadrer pasteur de la foi abimisa pe pasteur de la foi ke non pasteur de la foi azalaki muto lokuta abimisaki pasteur de la foi ke non pasteur de la foi aza muto ba parti pris abimisaki pasteur de la foi ke pasteur de la foi aza pasteur ya busolo te mais quand toyebi pasteur de la foi na moma wana azalaki na matanga ya moko ya bana na ye akufaki mama Odi akufaki ezalaki moment moko très difficile à pasteur de la foi mais Sila Bisalu atikala kotala wana te comme d'habitude ya zalaka na motema te Sila Bisalu se permettra ki aya ko répondre pasteur de la foi publiquement comme d'habitude la famille ebele abatu bakamwa ebele abatu babetela Sila Bisalu maboko ebele abatu baloba o balingaki baloba mais lelo oyo baye kopesa pasteur de la foi raison balobi papa wana azalaki na ba raison ebele yango balobaka toujours lokuta ekendaka mbangu na ascenseur ekimaka lokuta bandeko nanga soki muto azo propager lokuta ezalaka mbangu na kokende mais vérité eyaka malembe na ba escalier mais un jour bokoya kolala kolamuka ka boye vérité na poisa yango dans la vie c'est vraiment important sala bien sala na yo makambo na yo bien komeka te ke non natia mwa lokuta natia mwa songi po yo kotia lokuta lelo okotia songi lelo mais koyeba surtout que un jour songi nanga to lokuta nanga ekozala exposé na soki ekomi exposé talaka ndenge bato babimaka omoni soki bato bakangi bango na lokuta bato bakangi bango na songi ndenge babimaka na poisa ezalaka penza pasi pe mawa alors sans plus tarder bandeko nanga kande na uti koyebisa bino ba vérité si ebimi ba makambo si ebimi en tout cas nazotikela bino quelques audios boyo ka makambo en tout cas bandeko nanga eza pasi na côté ya Sila eza pasi eza na bato ebele bakotela Sila oyebi eza na makambo mosusu nga nalobaka toujours c'est vraiment important toya koloba lelo oyo soki théâtre
division ekoti ya makasi sila aza na part ya monene nga nalobaka yango chaque jour naoloba boye te ke non naina sila natikala koyina sila te nazalaka mpe problème na sila te nalingaka mpe sila eza na batemps mosusu oyo nazalaka soki namoni ke film ya bien eza epai na ye nakotala nazalaka bongo mais nazalaka mingi fan ya bafilme na ye te pourquoi parce que namonaka filme na ye comédie ezalaka ebele nga nalingaka bafilme oyo éducation eza likolo neti ya belle vie navandelaka yango eza filme moko eyaka koteya nga mosusu nazalaka na bamoma moko boye ezolekela yo na vie mais ntango oke kotala epai ya belle vie mosusu histoire wana eza kuna eza pe presque histoire na yo mais eye koreconforte yo surtout sur le plan spirituel eza bongo alors yango na préféraka mingi bafilme ya belle vie mais na côté ya sila ayebi na ye kokoma ayebi na ye kojouer mais namonaka na nga filme na ye comédie ezalaka mwa ebele mais en ce qui concerne comportement sila aza na comportement moko ya komimona yaya avant ozala bisika oyo okoma lelo tika nga nayebisa yo kaka nafongolaka parenthèse eza na bato oyo bazalaki na bisika wana lelo baza te mabele mokonzi sala bolamu zala bien na bato omoni soki oza na bato ovandaka na bato mwa likambo moko boye songolo pakata ekomeli moninga assiste moninga wana kozala mutu te ke non parce que nga bamona nga na bamatanga wana nakoki kokende te ata soki oza na tante tinda ata équipe na yo esala descente esalaka toujours bien soki lelo oyo bato ebele balinga belle vie azalaka social belle vie aza soki amoni ke comédien kingandi akufi babande kosolola le même jour à matanga parce que ezalaka nde jour o bato bazolela ezalaka nde jour o bato baza na pota efongwami nde jour à souci oh normalement soki moto aza na matanga il faut osalela ye visite mais ce n'est plus le cas avec sila azalaka bongo te na kala wana oui sila bande kokende na bamatanga bato mais depuis kaka kangama na mama Olive depuis kaka koma kaka mwa mbongo ezokotaka toza kaka wa yaya toza kakawa tala histoire ya héritier Chilumbai eza histoire moko la famille esalaka nga pasi na motema héritier wana na SB soki tokotala bien ajwa kuna ata plus de 15 fois ata soki tokoloba 5 fois ya pamba héritier wana soki ajwa epai ya belle vie ata kaka 3 fois ya pamba tolingaki tomona belle vie alingaki akende na matanga wana tina jour ya kokunda oza spécial te yaya c'est vrai ata bafan eza na bafan oyo bazosoutenir yo parce que bazolinga yo mais bazosunga yo te na bamabe oyo ozosala omoni mutu soki azosala mabe soki bolingaka ye boteya ye ke yaya kote wana pe ozosala mabe c'est comme ça boya koyebisa nga te ke na baconseil ya boye bapesaka yango na privé topesa yango na privé na ndenge nini sila koyoka biso na privé makambo mosusu ifo katolobaka yango en public boye ayokaka zala bien na baninga tika pe koencourageaka songi eza bien te envers les comédiens zala mutu moko nga na sepela jour mosusu na acte belle vie asala na ya Gabi tango Diana Makila akufa ya Gabi ye wana na ba caméra azokendaka filmaka atunaka ba comédien boyebi belle vie apekisa ye alobi biso tosala musala tango nini Diana Makila azalaki na bomoi mais yo obando bunda na ye makasi obando bundisa ye lelo sikoya akufa olingo lakisa mawa en tout cas vidéo wana esalanga bien penza makasi na lobi non belle vie azana na ba principe c'est comme ça la famille na monique na lobi ebele na lobi penza ebele mais na tikela bino nanu quelques audios bino pe de votre côté boyo kananu makambo asila na yoki somo na yoki nzoto malili lelo oyo pasteur de la foi to pesi na ye raison na makambo ebele aloba tolanda la famille tokozonga mwasima non ebele to bana bango carrière ebele basuna bazate na game mais tonga na game kombo eloma il faut na battre la kombo wana il faut pas na perdre na ba agitation o ekosala nga pe réussite na maram na ngai o pe na perdre ka likola ba futilité moko iko na kati ya réseaux sociaux pour la ba sentiment ya bato bazoloba nga agité mbala moko na ya ko réagir non nga na bongo te
nga na mwana lemba bato bayebi vrai guerrier mutu ana part na ye na amitié nde tozalaka oyo na mutu apportelaka mutu en plus na vie na makambo ntango tokuta ntango tozalaka abakuku oye la Chine oye c'est ça mutu ana parti na ye na ndenge makambo ekendelaka mutu na mutu aza na makambo na ye ndenge oyo atalaka intérêt na ye na ambition na makambo na ye. Moi je suis pas palpiteur, moi je suis pas complexé, moi je suis pas porte-parole de Songolo Pakalato, non. Naza petit ya mutu Songolo Pakala, naza ndeko ya Songolo Pakala, c'est ça. Vous comprenez? Ngai tokenan na part non toye no bani no mam non pas et pas ya Karine Mokonzi. Karine na yo na kane po bato be babengi ngai lekechu yo ya oyela batu to balobelaka sila oyaka awa ya liboso d'abord nga na apporte naza ndeko ya Songolo Pakala, c'est ça. Vous comprenez? Ngai tokenan na part non toye no bani no mam non pas et pas ya Karine Mokonzi. Karine na yo na kane po bato be babengi ngai lekechu yo ya oyela batu to balobelaka sila oyaka awa ya liboso d'abord nga na apporte parole ya sila bisalu te naza mwana musala oyo nasala pa sila te ye moko mams aloba yango oyo mpe ayebi abi nga naza na bato te naza na bafani nga nazali peti ya sila lokola aza mama na ngai naza fani ya sila na musala oyo sila bisalu asalaka nasepelaka nango etanke baartiste nyonso oyo nalingaka etanke Yagabi etanke Nicole Ebakata baza tellement ebele oyo nga nazalaka na bango na bapeti ya baansoluzolo naza bapeti ya bato ebele baomari bato ebele bango tu baza bato na nga naza na esprit na mutu ya sentiment te délire bamona ye non. Sila bisalu napesaki respect ya makasi même Teresia bato ebele naza peti ya bacomédien masa bacomédien leki ya bacomédien confrère ya bacomédien yozwaka tya kuna naza bongo. Sila bisalu c'est une sœur que nayebi ye de longue date ndenge moko mpe na Karine Mokonzi. Sila bisalu aza bato parmi bato na bandaka chaîne oyo bazalaka na chaîne na nga na Leke TV apa baya fifi baya sila bobo ya sila siko ngai bongo te zala vrai na sila vrai noko olande po soki sila pesinga mbongo te na boye non préférence na ye mura ye wana héritier mema ye poto ete héritier mema mura poto te po amona malika kumisa afali to leka tya kumisa affaire makila ne poto atala mamu na biso te vos nini wana vos sentiments, vos blagues, vos délires. Non, c'est pas bien. Moto na moto aza na choix na lobi yango awa ngai sila. Mambe bela lobela ngai so na yoka même na ko na berere ebele te. C'est-à-dire qu'il va bien faire makambo ezali. Moto aza na intérêt na ye. Ba musu na mona bazo loba, ba sala boye na otala bango kabia. Ba benga ngo agitation. Agitation ponga na ofinga Karina TV, ça concerne mambo yanga na ye. Ça concerne pe so mambo ba afinginga. To so na kenge to so la te ni ndenge na démarrer Karine. So to so la ka. To za bien. Parce que na ofinga Karine pona nini? Po Karine asali nga ndeti nini? Po Karine afingi nga mama, afingi nga famille, nazo comprendre bino te. Ba oza agité. Pourquoi? Ba muso za eleke chu. Yo, non. Na lingaka sila. Sila yebi ke na lingaka ye, mais naza porte-parole à sila te. J'aime sila bisalu. Bekam abenga nga peti na nga parce que ayaka tya nga pe coup de pouce muta tya coup de pouce na vie ko négligaka ye te lokola ba Bellevue ayaka kota chaîne na tournant Bellevue ayaka na chaîne na tournant bato tu bayaka na chaîne na nga ba tournant c'est-à-dire na kolenga biloko pesa banda te na kolenga bilenga lenga te tya kuna te balisabe usango chona changa nakolenga bilenga lenga te nakosagite te naza vrai nakotikala vrai
oya moni ça c'est ma oya moni que est dérangé ah ya ko sa droit de réponse ya ko benga ngai kizengi pona leki yo nano na game ya vivre na leki na mambebele naza mutu agitation te naza mutu ya agitation te alunga pa na ye oyo aportaka chez nga azala nanga kanda aza na nga parce que je suis vrai. Parce que je suis vrai. Nayebisaka Jaël. Yo beba ina fivet. Soko oyinanga pona oswana fivet etali yo. Wana ba beba ina fivet. Nabi yo fivet. Soko oyinanga pona oswana Jaël etali yo. Ngati. Ba guerre na bino soki pe lokwa yo ya koleka na émission na nga. Jaël pe yo pe yaka leka na émission na nga lokwa ba be ya fivet. Mais ngai na kokota makambo na bino te. Tozonga mwa mokesima muluba de liste. Ça fait un bon temps. Tanya Mabedi et Karine basololaka te. Mais aucun jour, bon, mon événement n'a pas de réseaux sociaux. Aucun jour, on a un parti pour une finga tanya pour na côté la Karine. Jamais. Aucun jour, on a fini Karine pour na côté la tanya. Jamais. C'est ça, on a l'amitié. Tozana tanya, na kosuka bolingo ya ngana tanya. Et ça qui va moment où belé ah, mais Karine amour ça qui mais mon gars fréquenter amour. Na tambola na amour na lé na amour. Karine ko ACP là, na zala nem na zala amour avant. ACP là, tous à la batte, tous on en bat. Non, boutique à sentiment, n'agitation, c'est pas bien. Et ça guerre, il y a réseaux sociaux. Moutou mima po cassé na po cassé. Ben on po cassé. Ba po cassé na ye, moutou mima ba kama na ye. Ce qui conseille na kolobela bande konanga, na kolobela ngo na privé, na kolobela ngo na kati ya télé té, na kolobela ngo na privé na lobeli bango. Mais na mutu aza na préférence na ye. Ba commentaire na nga bomona ki partager ki awa. Like echu yo vraiment na bino oui na bino za sankarasi la bisalu te. Mais na mutu na loba bolamu na ye. Parce que si masila aussi a des relations et portena be en plus na maramnanga des abakou o be ba soutenir nga ba partager maramnanga aussi que le chinois aussi que le batu songolo par la batu tout ba mingambe le quoi ba ya gabi batu nyoso ba soutenir biso. C'est pas que tous à la hypocrite, tous à la batu ya sentiment, non. Parce que mon toutou azana ndinga mi maramnae. Nene ya pas ya kataka na sila ah. Mais il y a des gens au basola nene ya très bien. Au basola nene ya très bien. Biso peto soa nene ya très bien parce que c'est ma famille. Tout le monde a moutaya leke la fini nene ya pona sila. Pour all ma be ya sila. Tout le monde a moutaya leka pa finga nene ya pona mambe ya sila. Non. Tokei. Comme exemple, Malika mi bengaza warrior akumisa fali. Ngana kumisa fere na héritier. Mais aucun jour na gacha miti ngana Malika pour na musicien songolo pakala. Non non. Non. Non non. Non. Peshanga ba bengi ça été pourquoi si la loba na kutu tina ba proche maman Olive loba tina maman. Maman, peshanga linga kaote. Alinga côté c'est comme maman Olive na mintsana qui première dame. Yazo soutenir ba comédien. Bino bo pembene bo yo zo ba de que meilleur ami nos camarades, nos collègues, nos alinga ngati no kene wapi. Vous comprenez? Non mona ke ti le lo peshanga tika lo nyate pas maman Olive te elo ke panza bango. Yo mbongo koto okende ba okabelo mbongo mutoki no te me yo ke oboma baninga. Ti lelo mambo Bellevue o yebana ke o Bellevue abimaka na proche à maman Olive. Nanya lo na maman Olive. Sila. Bakendana maman Olive na Bellevue sila na kisongi mama omoni proche na o yem tabimaka na Bellevue. Ndo mona maman Olive ya cha Bellevue musika maman Olive komeka ko voyager na mwasi ya tonton wana ya ndako. Ozo comprendre? Pour maman Olive atali angana mwasi libala. Comment ngana omema ba comédien to kana kata ba comédien moko na bango obima na proche na nga. Donc ndenga obima na proche na nga mobali mwasi na ndako omono nzena o soutenir bolingo ba makango comprendre? Mbama maman Olive ndo mona batia ba Bellevue musika. Ye muta mema ba vie ya baninga. Tu mona comment okanga makana isho koko na Sylvie Bongo po ebi ke bakenda epa mama mbongo ebimaka. Omona ke suna ba comédien kalo azaka na bango. Afongola nzela ye atala intérêt na ye. Koto mbongo ebi maloko na ba journaliste Aisha Zawa ya Sylvie Bongoaza nda komisa ba pirier. Mauvaise mutema mabe.
ye place ayaka ifo aboma kaka baninga ko sengeza wana nga na kosa nga sila mpaya nga So sila mpaya nga Karim Mokonzi donc bato afingaka tika bafinga po asepelaka nango po biki fa etala sila la base ça hypocrite c'est sa vie c'est maman non lobe ba comédien o ba jouer na ye o ba yebie moko ça l'émission alors ba Karina kosi na sopa ba plan ba mi kalate o moni ba comédien quand je dis ba comédien o to yebi ya ba combo o bo mona bona ba vidéo ba jouer na sila mi balete moko sila kabela ata 300 avant ndaka lo ba Karine Mambolo bokosi na sopi ba plan po makambu penze za batu nyonso ba ande monte ba nyonso ba zoba te o comprendre donc ba page ebele même ozo mono ezo publier ezo commenter kana ye moko sila mokonzi quand je te dis mokonzi a faux compte mokonzi a faux compte asala mamna sena se peshanga camarade na yo mama ba peshanga yo kendo senga maputa po bo tourner mais batu no ba finga mama wana na papa wana ya peshanga yo pekisa te siko ba fingi nga kari ngana bengo esenga de na latana na sile lamba mutu kutu ba latana na tika ba finga batu asila ba finga elombe o aza papa sila na théâtre lelo sila na elombe baloba na te ba welani alobati elombe papa sila na simba baka sila na peshanga baki ba enfant chéri elombe mais lelo na elombe baloba na te sila loba pourquoi ba wela asele elombe ki papa elombe alela epa nanga aolela alela ngeza monde ya musique monde ya comédie monde ba joueur eza monde nanga wana eloko ko expliquer ngate na pe a dedans siko yebisaka neti papa elombe ya mwa mobali bowela ni zuwa nini osela bakata ba trompe te angana okyo kosei makambo te azani na ba trompe na ye ndenge bokomo rappeler nga nzambe mtapiaka bana oui nzambe mtapiaka bana ba mutu mona monya matia ye moko bike ye mo sila lo bazana tina bana te bana neza bana théâtre donc sila kisita bana na ye ba popi soki ba bombo soki ba biscuit de bana na ye point barre ngana sila to welele lote déjà herba olobake Karina yaki abanzo finga jamais zaki bongo te eza koza mito yo ke singa pona finga sila il faut na yana bandana ke gauche na ke droite ngape pona sa live ke sila ama komiki kingo misisa mabo misisa na ex ngana na posa ya na banda kokosa nano o po noir et blanc michou al vidéo bimi po ezongi na okoma na okuna ndeni na ke na gauche droite likambo ya réseaux sociaux biso soto sa analyse likambo mutu nyonso pour même ya ngamoko yaka yaka na bat bakotelanga yana bat pe bafinganga jamais na tena bango rigueur te ke kati bonzenga je te sali jamais na yake bino bat bofinginga bokomi binemi nanga tongana bino tili wato non parce que na minute na likambo nanga eye net na minute nde to vandi be likambo nanga eye te est-ce que bat bofinganga envers non mais lelo se to lali to lamuki Karine kuna babengana yena ndako akosaka batu kya somba ndako nzoka nda ofutela babenganye live esalama to esalama te esalama ezana batu boyo sika azui lokuta to suki wapi Karine akosaka batu ana mukanda kuna sans papier azui to lobaka nini batu musupe bozala na ka Karine courage c'est la vie nzamba kosunga do réseaux sociaux kenara bongo ezala likambu ya malamu ezala ya mabe batu bakolobela et olingi via koyebana il faut zala na mental d'acier o ba kofi ba kanango carrière ne mobimba finga mama bimisaka ba nzembo abetara ba concert plein azo vivre vie na mais to finga kaye eza monde akoyeba na ya biso ba congolais ikenda bongo si la spécialité aza spécialité aza eloko te si la lelo zana nukutu nani si la lelo so azo telima oh Landry le millionnaire merci boss lelo si la soko fongola mbanga c'est grâce à Maman Olive na théâtre si la bimina nini so ezana ba l'échec ya théâtre à Congo si la parmi bozolo ba no finga ngalo bina so na vandeli si la na finga ye kande ye moko sa sali 4 faux comptes wana ye mo akomo ko commenter au sango 18 bajana bosana nga bozo sana nga po na chanja to bozo kanisa onze bozo bosana nga eloko asila po aza na mutu te wana za chose
même na ki succès ya ba fi ya théâtre babimana mibala kombo ye mutazwa ite na ba producteur azwa ite si la vie na ye toyoka vie Madilu na vie na nga nani oyo Emeli alias ka vie Madilu na Emeli alias tala RC la osutuka komata podium a JB 2026 asutuki siko ngana kini diana ba 2006 Jiba Boaka peshanga tokenda ba concert bo kota bo Jiba zobelela déjà peshanga Xil mu pesha mais de 2006 à 2026 aza mutute siko ndeni mbenjiro ba finga Belleville yesi la yo karate so ba fingi ye mukili fe kufa po aza nani na ninyo azana ngo mutu na asali no théâtre vine mo mbabanda za la jeune tindenga komi mpaka abimi ne lo côté merci maman Olive so maman Olive te sila ya ko fungwa mbanga azope mana na pe maman Olive ndenga zawana so amemi ata saka ngo ya ngwanzu merci maman Olive olata moi talent première qualité et Turquie merci maman Olive ana nini oh yazu na comédie ndeto mona ta ba kamane ba peshanga basala Xil contre peshanga asali on a kibo kasite na ki comédien yena ki comédien na sali kala se mami kanda ya mami na ke imboka toke mami na yozo mami ya pardon ya siko baba kuka ngona bia patika pena kitala na kiti eno kuna ki ozwa ka Karine tokende na bia siko baba kuka baba finga Nadine fait kita tabita yo kutuko longa sa pekso makambo mo mo sa bote il faut bocher la nani sila na plateau camarade nanga et puis producteur a choisi ce botali ba rôle na bon depuis kala et le que panza sila na pêchant Belle titolo ah ya ti kuna Belleville et puis pour Belleville même et pour ya cause la pêchant à makambo pas Belleville ko linga te Belleville pe naïf qu'elle était fia batu ya ye comédie na retard herba manipuler pas si là bacha pêchant à musika ndo boni ba fungola nzela maman Olive pêchant à ba bengi ça été pourquoi si la loba na kutu tina ba proche à maman Olive aloba tina mama pêchant à linga kaote alinga côté c'est comme maman Olive na minsa na ki première dame yazo soutenir ba comédien bino bo pembene bo yozo lo ba de que meilleur ami nos camarades nos collègues nos alinga ngate no kene wapi o comprendre non mona ke ti le lo pêchant atika lo nyate pas maman Olive te elo ke panza bango yo mbongo kote okende ba okabelo mbongo mutoki no te me yo ke oboma baninga ti le lo mambo Belleville o ye bana ke o Belleville abimaka na proche à maman Olive nanya lo ya maman Olive sila bakenda na maman Olive na Belleville sila na kisongi mama omoni proche na o ye mtabimaka na Belleville ndo mona maman Olive ya cha Belleville musika maman Olive akomaya ko voyager na mwasi ya tonton wana ya ndako ozo comprendre nga na viva na sila na viva na peshanga na tambola na noela madinga na Henriette na Mege 30 bango 5 ba star aminene na kini ngali papa donc pour nous vérité presque bureau au comprendre parce que na yeba na nanu te petit noela madinga mwana ngwaza banzunzu yeba na ba musicien bango pe boyo ke sengoza nanga na ba courage nanga kande na zaka nango ba joueur se ba yekini na bango do ba bi ke Karine petit a milieu petit akota bima boyeboy na mukuse nga siko na mona sila nde ba vivre na peshanga Patrick muko na mona ba to sila ba ofinga papa bota peshanga te ka bikeko omoni eloko nanu o pesha sila fakia kate hémorragie o comprendre et ano ya peshanga parce que ngana sila to lala na bambetu te to lata na bilamba te mais na peshanga balata ni bilamba balala ni bambetu ba ki loko ba mapasa ba joua ka tableau moko peshanga na succès ya liboma batu nyonso ba biba oka ba mabanga peshanga ba producteur balongwa poto ba yozo peshanga jouer peshanga oblige à producteur pour ngana jouer
il faut bochela nga nani sila na plateau camarade nanga. Et puis producteur a choisi ce botali ba rôle na bon depuis kala. Et lo ke panza sila na pechanga. Bellevue donc pas maman Olive na ba comédien nyonso mutali boso Bellevue mutakoti sa ba comédien nyonso. Mais sila qui est ici la mutakenda ko boma pechanga pas maman Olive. A comment à niveau que y en a bien ti ba lo ba yate po ebi o ngana bimiseza o mokile yebite o yate ba jona sala na ba Bellevue na ba sala na ba comédien ngas si la ebi nga bien ako ya penza te na o lo ba na tuti tolo o yate ti o mona makambo a Bellevue e bima maman Olive cha Bellevue musika pona sila mais sila bosani ke mutameme kuna Bellevue et puis pour Bellevue mema et pour ya kosela pechanga makambo e pa Bellevue Bellevue kolinga pechanga tendengo za mwindu lokwa ye o joueur lokwa ye o lela pa pamba na ba tableau pechanga linga kaote Bellevue pe naïf qu'elle était fia batu ya ye comédie na retard herba manipuler pas si là bacha pechanga musika ndo boni ba fungola nzela Maman Olive pechanga ba bengi ça été pourquoi si la loba na kutu tina ba proche Maman Olive loba tina mama pechanga linga kaote alinga côté c'est comme Maman Olive na mintsana ki première dame yazo soutenir ba comédien bino bo pembene bo yozo lo ba de ke meilleur ami nos camarades nos collègues nos alinga ngate no kene wapi o comprendre ndo mona ke tile lo pechanga tika lo nyate pas Maman Olive te elo ke panza bango yo mbongo koto okende ba okabelo mbongo mutoki no te me yo ke oboma baninga ti lelo mambo Bellevue o yebana ke o Bellevue abimaka na proche Maman Olive nanya lo ba na Maman Olive sila bakenda na Maman Olive na Bellevue sila na kisongi mama omoni proche na o yem tabimaka na Bellevue ndo mona Maman Olive ya cha Bellevue musika Maman Olive akomeka ko voyager na mwasi ya tonton wana ya ndako ozo comprendre pour Maman Olive atali angana mwasi libala comment ngana omema ba comédien to kana kata ba comédien moko na bango obima na proche na nga donc ndenga obima na proche na nga mobali mwasi na ndako omono nzena o soutenir bolingo ba makango comprendre mbama Maman Olive ndo bona bacha ba Bellevue musika ye muta mema ba vie ya baninga tu omona comment okanga makana isho koko na Sylvie Bongo po ebi ke bakenda epa mama mbongo ebimaka omona ke suna ba comédien kalo azaka na bango afongola nzela ye atala intérêt na ye koto mbongo ebima lokwa na ba journaliste Aisha Zawa ya Sylvie Bongo aza ndakomisa ba pirier mauvaise mutema mabe ye place ya ke fo boma kaka baninga ko sengeza wana ngana kosa ngasi la mpa yananga so sila mpa yananga Karim Mokonzi do bato afinga ka tika wa finga po RCP la kanango Papa Dani tanga zonga kana ndaku nazaka ne sengo parce que bana bazo entouré bana ba bénédiction bana ba tout bazo entouré papa mais pas na yo molili na molili bana bazati ma chérie ko tout est la ménopause toloté yo sengane nzambe na komi na ménopause mais kanisa ngata na mwana moko na bota Papa Dani pas sepela na botelier mwana fruit d'amour amour sans mwana et le côté ma chérie pourquoi mibali balinga to botela bana alingi yo mama lingi po bimisele pe fruit d'amour otala pe yo pe pa mwana ça la bien aotamba pe na mwana muta botelanga mwana o mwasi tel ya et bon yo toute la ménopause tolo depuis quand mibali ba toute la ménopause tolo ya ma chérie ya depuis quand ba toute la ménopause tolo ba fa ma bomba bizengyo yo depuis quand ba toute la ménopause tolo ma chérie boyo ka kizengyo nzambe boyo mobalité bela yo po anoka na mobalité ya preuve ani babalo na butu poso mobala zaya yo moka linga balo na moi abalo na butu bokanga batu nyonso ba téléphone batu bakota te ba Jérémy Chabani bakota batia batika ba téléphone pa ba garde ba Jérémy Chabani bafuya bango na ba poche ava bakota ba décor nyonso bazaka fouiller ava bakota donc c'est-à-dire oza peka na mobalité ya yo po leki ménopause mais mobala te yo po leki ménopause mobala zate ma chérie. Donc, c'est-à-dire, ndemo ka bébé, so bino bozi botombolon boko mo fingila sila, mais yaka ndemo na bela pa na mobilité.
Bela pas za mobali te, pas za ménopause mobile azate bébé. Po oyibaka. Donc, comparé loko oyiba te na elo ayo moko, yo po oyiba kaka. Ya yo moko ya sir, o ya bala o pena la eto alliance boe pilon lilo, aza na ete ma chérie. Bo sala musala bo tika ndeko bwaka ba jeton. Ezo so. Papa Dani tanga zonga kana ndaku nazaka ne sengo parce que bana bazo entouré, bana ba bénédiction. Bana ba otu bazo entouré papa, mais pas na yo molili na molili. Bana bazate ma chérie. Ko tout la ménopause tolo te. Yo sengane nzambe na komi na ménopause mais kanisanga ata na mwana moko. Kanisanga ata na mwana moko na bota. Papa Dani pas sepe na bote lié mwana fruit d'amour. Amour sans mwana et loko te ma chérie. Pourquoi mibali balinga to bote la bambana? Alingi yo mama lingi po bimisele pe fruit d'amour ota la pe yo pe pa mwana ça la bien. Aotamba pena mwane mutabotelanga mwana omwa sitel ya et bongo yo toute la ménopause tolo depuis quand mibali ba toute la ménopause tolo ya ma chérie ya depuis quand ba toute la ménopause tolo ba fa ma bomba bizengyo yo depuis quand ba toute la ménopause tolo ma chérie boyo ka kizengyo nzambe boyo. Bon, on a suite décision na longu na nga bakouk, je reste avec Karine Mokondi. Parce que de un, si la Bissalou a considéré que les chroniqueurs ou les journalistes sont côté la qualité ou la qualité, c'est pas bien. Si on dit déjà que Karine Mokondi a fini si la Bissalou a chauffé bango kuna, mais les chroniqueurs ou côté la qualité si la bazo yate, baboy na bango kuluba. C'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi aussi j'ai constaté ça. Depuis je ne gagne rien dans Zoata infronté. Pour Akabana, il faut se le dire. Il faut que nous vérité. C'est la Bissau Akabakati. Et on peut pas chroniquer rebelle parce que il voit que quand on conflit moi pourquoi moi $100 moi $200 pour une première fois. Et ça il y a sur au considération d'une émission aucune émission aucun loba non yo kutu tinda batute batune so baba fa donc tu rabaisses les gens orgueil liboso makambo belé donc moi dans le balanga mabe vraiment mais je trouve mieux il y a tika parce que na côté na conflit je ne prends rien je ne gagne rien mais na kaka ko défendre na kaka ko loba pardon ya ya ukabano petit ngana longwe abaku je reste avec Karine Mokondi pardon s'il vous plaît muta on finit la na te tozo solola tango bako bazofinga bela kisita odu ese odu mida odu bamura mais en sachant que non mura akana nenea asola kana mura est-ce que so mona famille bote benga nenea ki non nenea il faut interdire mura azofinga bela kisito be esa bon OK aya na asko na ngo abenga kisikoyo to abenga mura abenga kitana bikene mo interdire so ki Karine. Donc, Joujou, tozo qui m'a l'aimé, non? Non, interdit Karine pour fingati. Donc, Joujou, tozo qui m'a l'aimé, non, papa? Tozo solo là. Est-ce que yo mon même d'abord comment on appelle ça, ma page, ma carte, ma partie? Mais pourquoi tant Karine a répliqué, a fini ici la qui cite, maintenant, bah, à Bakou, bah, Zouan, va faire un problème au Kilmo. Mais pourquoi? Non? Belle pas makila, après moto, elle a supporté. Famille les bottes peut supporter tu assumant que vas dans bongo mais pourquoi comme quand attend baba pourquoi assumer on peut bien comme si vous allez original c'est vous original non toi Joujou être fan de là Joujou bon l'accès biso libanais bon l'accès biso libanais Joujou bon l'accès biso libanais bon l'accès biso mobile non bon l'accès biso mobile bon l'accès biso mondial non bon l'accès biso mondial wana to biso wala tozo kota ba vie privée ba to kota na makambo côté biso na internet tozoloba oyo ye na internet tozoloba oyo analyse ya sikoyo eza par rapport que sila a se retrouver na mafinga pourquoi et puis ya mibale eza bokovo au moins lokuta mabe nga na tika nanu kokutana na émission nanu oyo te ke nakutaki bazalaki kofinga nani belle vie nakuta ye nango te parce que vidéo nyonso nakuta nango soko yebi yaya soko yebi tina kata na privé énergie ouais énergie tout ça va s'emblater
mida ba ese dépend na ma ba finga ka Bellevue tout. Oh, franchement. Eza kutu ya kobomba ma ya peshanga yo pekisa te siko bafingi nga Karine nga na bengo exe nga de na latana na silelamba mutu kutu ba latana na yatika bafinga bato asila ba ofinga elombe o aza papa sila na théâtre lelo sila na elombe baloba na te ba welani alobati elombe papa sila na simba baka sila na peshanga baki ba enfant chéri elombe mais lelo na elombe baloba na te sila loba pourquoi ba wela asele elombe ki papa elombe lela epananga a lela alela ngeza monde ya musique monde ya comédie monde ba joueur eza monde nanga wana eloko ko expliquer ngate na pe a dedans siko yebisanga neti papa elombe a mwa mobali bo welani zuwa nini osela papa elombe bato bazalaka na kini bayebi modèle papa elombe abebana na bato ebele po protéger sila na peshanga mais lelo sila yo ozwi mwa succès YouTube muto yo moni otelemela papa elombe bato no bafingaka elombe bazosokola elombe wana pa mona te papa abimisi yo wana mona te po yangande na benga non benga te mami keba kuda bela ma pio mami ozo ba ans ba uta poto sila kendo senga ba ans ba chemise ba la guichassa senga ba bilamba metala ndenge mwa siksa mukemba la moko o ba ramasseur des ballons lelo spectacle yé sila linga yo sela biso na poto ans sala on a 2024 te bat ba monate sila ne lo nya ino ya sika na théâtre apa ko ela biso bandumba l'autre moment na mitakala ba comédien grâce na ye ayeli bisoni elo nya ayeli biso apa ko ela biso bandumba ko te donc si la yeli biso elo côté na théâtre d'accord donc boutique la biso distraction si la ne lo kwa sika yeli biso na théâtre te spectacle aussi lo ça na Paris ba ans ba salango déjà ba nanyo ko ba uta kiti ba uta kini ba ma chéri ba Jérémy ba beta déjà ba spectacle na poto donc elo kwa sika ezate donc yo koko yate o matela batu nyoso soki batu ba ofinga batu na kombo no yo linga bongo te okoloba allo nani tendresse boti ko finga peshanga na problème na ete ndako ba peshanga na mama na ndima côté malibanda po atikeli biso ndako to tourner o comprend Patrick quand même il faut en reconnaissance na vie il faut zala nango enga analyse liboso na selinga bi oh mwana na mwasi kutu ocha chef na rôle nini c'est que nenga ela koma mibali yo koma ocha bato ba chef selon nombre mibali yo ye na 4 ba pese au grade parce que ba ancien baza ba Teresia ba ancien baza na groupe ebele ocha ba chef te na tuna question une analyse na conclure que ocha ye chef par rapport ya Kindumba siko tala côté Kindumba ememi ye na finga kisila na finga isila te et ceux qui boloba ke na finga ki noir et blanc na finga ki injure nini nga na finga kapenza te nga na ebinde ko choquer na maloba na nga nande na ndo seke likolo katsa ba prince nde mutakale bimi eza injure te akoma na restaurant yebi kombo yebi eloko opona te po ba chelie ka po kuna na nini na la soki la Fouquet ngo so la Fayette so la nini nyango ezana na mwa livre nga moku ba mimanga ka defo na vi banda na seso 9 na poto so 8 defo pamba ezana na papier te bo ba yaka na mwa livre mo be pona biloko olia ya mona ka likolo na la Fayette na moni kaka likolo mba moko ona poni ya likolo ba bisi mama eza kombo restaurant to seki esili na finga kiete ali ya zoi tendresse ayeko finga nga est-ce que nga fingi ko tendresse na fingi te na fingi pe sila te na lobby na epeke tendresse na place o finga nga silo ya poto na moni tanya mabedi ya bisinga mindele ba pesa bana te tanya mabedi mindele ba leki ya Yesu pour ton information omoni baliwe bele basi ba okufa na kobota na kini na poto mutakufa alisu na pasi obota te na poto mundela koboma nzoto obota bien ozana mbongo te nde Caroline akufi po makile bimaki ebele po eza Afrique na poto Caroline ero aza vina bébé ne na maboko d'accord donc na lobby ke aya poto batie batio elakisi ke eloko na Kinshasa wana ba okokate na ba pays Afrique mundela olongango au moins cause la stérile de naissance
mais ce que ça moi so bota kwa aka na ba problème en tout cas mundela obunda ba chauffeur na ba matrice biloko esala matin na kini esala ma parce que non na poto ba te belé ba bota te ba stérilité na poto na biloko to liaka et ça là ke ba bota te na poto so boti mono tiki ke kara mula yo bota te mais na kini kuna moto moyebi maka so moi ça bota te c'est kabota ma stérile mais moi sinon ça stérilité na kini basi bazona ba zemi tout le temps bazolungola mbasi bazobota tout le temps mais na poto oki oluka pe zemi bozana mobali mais bosala pe 8 ans zemi yaka te molongola no zemi te yaka ndenge ya biloko olia climat mboka nde mambo yekende de so na lobene era o ya poto na place ofinga nga pesa conseil mama bon mengo nyonso zo na ngozo mikumisa na ngo oyo na succès mais faut zapper na bombo moko oyo abimi pe na michopono otikela te na place oyo ofinga na nga ko finga nga te po nga so finga na ofinga ndesila lobane aya bachaye batio abota eyaki pe ko neti nga moti na lobane ndima ete ke so bino makasi donc na comprendre ce que ba bombo na bombeli bino na mwa de ande na ko buka bino na 4e mois pour wana penza na lengela kiongo te wana ezaki eyaki na réponse pour na répondre nani komoni nani ce qui tendresse pour tendresse ane mukala na nga tendresse za fio na bokoli. Donc, au fin, tendresse le belanga et l'autre côté. Pour nga mona na binemi na ba concurrence na réseaux sociaux ya balonga ngate. Siko mukala oyo. Oh, nyonso ki zenga tendresse di binga misapi ba verre, njoto ba tampon. Nyonso oyoti, muto figi ici. Ya omori. Karilobi. Na osoro zaka o abakuki na begani. Si la senga no kapano. Si la conseil pe ala peso. Conseil la peso. Et loko yende la faux moment. Et pe na faux moment na on la place batu ba soutenir yote. Senga no ka Karine pardon. Kokeno musika te. Soro boti da badi binga wana. Ba loka ba mpese na ba mpuku na internet. Peso koko gangela nzoko te. Ba mpese na ba mpuku na internet. Donc voilà bango kute ekoma te yondo osambwa. Meilleure procédure pour toi, demande pardon, c'est tout. Soit pekisa bana wana batika kofinga na kombo na yo. Yo lokozo koka mafinga te. Pekisa pe bangoti. Pekisa pe bango nga zo koka mafinga te, botika kofingela nga batu. Pitié. Si la zola la te. Wa si la so Monica babi Karina pelisi live tension ekiti. Jésus pour la famille. Tout cabonnier. Voilà. De retour la famille na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda biso nyonso touti koyoka biso nyonso bandeko Lekechu alobi Karine Mokonzi alobi touti koyoka pe ndeko na biso Sarah Tola ba inquiétude eza penza ebele Bokechu Lekechu plutôt biso nyonso toyebi azalaka mwana ya Sila de l'autre côté azalaka mwana ya Karine Mokonzi biso nyonso toyebi histoire wana bon tolandi pe moura de la presse bamakambo pe balobi tomona bato ebele bazofinga bango keno baza vrai te mais la famille faut tozala honnête eza na ba relation mosusu oyo tokolingaka un jour koperdre te eza bongo bamoura soki balobelaka Sila c'est parce que balingaka Sila kane bango moko balobaka na mwa lifuti babande kozwa mwa mbongo mais en ce qui concerne ba relation pas ya Karine na ba mida nyonso basi bazwa ba mwa cop ba mwa marché bazwa na nzela ya Karine na nzela ya Karine Mokonzi alors eza na ba réputation ba relation mosusu oyo tobatelaka botika ko condamner batu wana s'il vous plaît botika ko condamner bango donc tango Sila totiaka ndenge Lekechu autaki koloba Sila aswanaki na da Costa Lekechu akotelaki Sila
ye mpe ayaki komema dacosta likolo me bomonaki baresultat ntango lekechu na nini sila na dacosta basolola eske sila akendaki koyebisa dacosta ke no ndenge eza boye bino mpe bosala bosolola na lekechu ifale bango moko siko bazuka nzela na bango mpona kolobaka ke no parce que naza mwana mosala na yo to nasalaka epai na yo cela ne veut pas dire ke nazwa baennemi na yo bazala mpe ya ngai eza bongo balekechu babundaka na bango na bandenge na bango kokumisa sila na bandenge na bango s'il vous plaît botika kotenir bango barigueur te o s'il vous plaît eza bien te botika kotenir bango barigueur bazosala mosala na bango comme il se doit na minute oyo ifo totia na mongo na motu to comprendre ke ndenge baza boye bango mpe bazobatela barelation na bango ka ndenge nga naza boye mama Etoiline naza na barelation na nga soki lelo tosololaka parmi barelation na nga oyo na oyo baswani nakotikala jamais kokota makambo na bango te mpona kobatela relation ya kote oyo na kobatela mpe relation ya kote kuna ezalaka bongo eza te ke non parce que yo na oyo boswani nga na ya kokota na bitumba na bino eobanda nde nini eobanda mpenza nde nini botika bango bavanda oyo ezoleka eza ya sila a assumé Bellevue bafinga ye pendant combien d'années presque 6 ans oyo Bellevue afingama oyo 2026 Bellevue afingama mpenza kosakana te soki eza na moto na mwasi oyo afingama na mokili oyo eza Bellevue afingama est-ce que bomona bato baye balobi bakovo d'or bino boza bavrai te banini oyo mosusu badati boza vrai te te Bellevue afingama c'est tout à fait normal kolanda na mosala na ye azosala bacommunicateur oyo bakoki koya kofinga Bellevue